Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Elumbi solo bandeko nanga makambo ya somo. Makambo ya pasi bandeko, makambo yosala pasi na motema makasi moko pas possible. Yango ba princesse oyo vraiment eza pasi. Bandeko nanga eza pasi yango luna lobi te. Il faut kana loba. Na kovanda kimia te parce que ba makambo mosusu balobaka kaka on ne sait jamais. Yango luna lobaki. Alobi na ete, aovanda na kimia te, il faut kaka loba. Mosusu bavanda ka kimia, mosusu pe il faut kaka mutu aya penza atia point. Aya ko recadrer batu mosusu wana penza luna mienzi. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo lisusu na memeli bino princesse Ilustar. Ilustar yaba princesse. Moi si moko kitoko, moi si moko kitoko za kitoko. Azala peine forme bien, babenga kay mingi taille S. Donc taille du moment surtout mutunyo surtout azobatela azala kana taille S. Neti ya ba princesse Ilustar. Na minute yo princesse Ilustar aza na poto précisément na Paris des places aza. Bandeko déjà babiloko ezobima bino nyonso bosi bolanda yango boyoka ba makambo kandenge ezalaka. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas, ekozala bien na sensibiliser nanu batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli ya makasi et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwa nanu bakiti bo vanda ezalaka bientôt obeta masolo boza ya kovanda. Ozana yo ya kovanda kote mosusu tia mwa eloko akomela kote mosusu tia pe eloko akolia ezalaka bien olandaka émission kote mosusu ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya bien encore ya bien makasi. Bandeko nanga na minute oyo tandenge boyebi Majabu Rafiki ezo kende nango kaka. Majabu Rafiki ezo continue nango kaka kili. Donc chaque samedi ba épisode ya sika ezo kota. Soki nano tali ba épisode ya sika te, en tout cas kende kaka na Majabu Gospel na YouTube bokomona Majabu Rafiki ndenge ezo tambola makambo nyonso ezo kende bien. Bana na biso pe bazo yemba na bango kitoko mingi makasi. Yango mwa information tolingaki topesa bino et puis information ya mibale eza makambo ya Big Boy na prison ya Makala oyo abimisa ba video na ye sur TikTok concernant ba makambo oyo ezoleka na prison ba makambo oyo eza nango milai jusque la vérité vraie version ya makambo nyonso ezoyebana te. Mwa confusion eza nanu na minute oyo. Siko bandeko nanga ya lelo vraiment to yelaki mingi ka princesse Ilustar. Na kovanda boye tomoni kaka luna mienzi ya ba luna mwasi nzambe mwasi moko kitoko yepe azalaka mwasi moko ba français pas possible. Elle est aussi une française surtout perdue en RDC.
tovandika boye tomoni Luna Mienzi mbala moko abimisi a brisé silence quoi. Toloba kaka bongo a brisé le silence sur makambo a princesse. Alobi ke en tout cas abangi vraiment mibali ya poto. Abangi penza mibali ya poto. En tout cas koyoka phrase wana bandeko ete ya kinga mingi. Yango na lobaki te nakoya kovanda ka kimia te bamaka mususu balobaka. Bamaka mususu bayaka penza bosaleli yango analyse na ndenge ya bien. En tout cas bandeko na biso ka ndenge ezalaka tan bosala ba commentaire na bino bosala ba commentaire na ndenge ya bien eloko toboyaka surtout na chaîne na biso ezalaka nde mafinga ya soki bokoya awa pona obando finga baninga mususu ekosunga te mais boya na ba commentaire ya bien boya bopesa ba conseil na bino kaka ndenge batu mususu bapesaka na bango ba conseil. Luna Mienzi alobi en tout cas abangi mibali ya poto. Ba makambo ya mibali ya poto pona kosakana na ba comédien na biso bandeko nanga ebandi nango lelo te. Eza makambo moko ya depuis kala. Ya depuis kala c'est comme si ba comédienne na biso était ya kabango te. Tomona kata ba comédien na bango pe ba mosusu pe ba komika bongo kubimaka na basi ya poto. Tolandaki yango jour moko na interview ya Ada Ilunga ndenge nini ya bandoli la batu ba mbongo. Omona ka muto atindeli ye ba mbongo, muto akomi kotindela ye basi bakomi kotindela ye ba message ke oza mobali kitoko basi surtout ya poto. Aliela bango ba mbongo mingi makasi. Et komona ba comédienne na biso la plupart babimaka kaka na mibali ya poto. Mibali ya poto yo bazo balaka bango te. Mibali wana ya poto bimaka na bango omona ka mobali ya poto akiti kin wana ekozala penza ba comédienne nyonso bakomi kokendeka kuna. Nayebi te soki bayebaka ke mobali oyo azobimaka pe na camarade nanga to na coéquipier nanga to bayebaka na bango te. Mibali wana basakana aka na bango bazaka na posa mbongo to ezalaka nini bandeko na ngai. Koloba ya Luna ki abangi mibali ya poto yepe auti poto to ebite poto ango yepe soki akendaki epai ya ndeko mto yambaki ye to akendaki epai ya fan na ye nde ayambaki ye to akendaki na epa kaka epai ya mobali to nde nini parce que ba comédien na biso bakomi ko bangisa bandeko na ngai bakomi ko bangisa makasi bandeko na ngai ya basi ya ba comédien. Dans la vie, âge nyonso ezalaka na tanango. Âge nyonso ezalaka na tanango. Mwasi azana tamoko. Moni mwasi soki akoti déjà na ba 18 ans, akomi komata 23 ans, 25 ans. Beauté ebimaka. Beauté penza ya makasi. Mutu nyonso to akonvie yo. Ezala ba homme marié, ezala ba célibataire. Ezala kuto ta ba pasteur mosusu ba ko envier yo. Pourquoi? Parce que ozo bimisa beauté kitoko wapi. Soki okomi komata déjà à partir à ba 26 ans ti okota ba 33 ans. Beauté wana ekomi ko kita mwa muke. Ata soki osali ba entretien ndenge nini. Moi beauté oyo zalaki nango de 18 ans à 25 ans à partir à 26 ans ti 33 ans. Beauté wana ezalaka lisusu ya makasi te. Sikoyo to ozala déjà ba 33 ans wana okomi ko kende 40 ans wana yango bomona ka bato mosusu bazwaka na mwa mas. Omoni muto azalaki na nzoto ya mike nzoto moko ya sexy omoni mwa nzoto ekomi pe kokota. Mwa nzoto ekomi pe kokota bato mosusu ebongisaka bango mwa muke mais bato mosusu déjà emonisaka bango neti bakomi mikolo penza moko ya kala. Ba mosusu ekendaka mwa bongo. Donc c'est ça la vie bandeko nanga ba mosusu ba makambo mosusu ekomela bango ka bongo. Yango ezalaka bien bandeko nanga ya basi bandeko nanga ya mibali. Ndeko nanga ya mwasi ozolandanga na minute oyo. Soki oza déjà na ba âge wana mobali ya kobala ayepo abala yo omibalela. Bala na yo nalobaka ngo chaque jour respect ya mwasi ezalaka nde na ndako ya libala. Respect ya mwasi ezalaka libanda teme ezalaka na ndako ya libala. Ba princesse oyo soki bazalaki ke baza marié. Aza penza marié alingi ava eje na ye akende France.
pona ba vacances alingaki asambwa te. Pourquoi? Parce que mutu nyonso to ayebi ke non princesse est une femme mariée. Alingaki asambwa na ye te. Lelo aye ko sambwa pourquoi? Parce que azana est marié te. Et puis le pur ezaki akendaki pa ya mobali. Sikoyo kokuta kuna mobali azana mwasi, kokuta kuna ba réalité mosusu. Na minute oyo mobali kutu akomi ko réclamer mbongo na ye. Akomi ko réclamer mbongo na ye ke non princesse il faut azongisela ye mbongo na ye nyonso. Oya dépenser selon mobali alobi $11,000. Princesse azongisela ye mbongo na minute oyo $11,000. Princesse akobimisa mbongo wana wapi? Bandeko. Eza ya pasi, mibale ya poto, bino pe botika ba comédienne kimia. Botika pe ba comédienne kimia, boyebi ke bozo sala, boza na ba famille na bino, botika bana batu kimia. Eza kutu na mibali mosusu a poto bandeko na ngai ya toloba. Batu ba bengisa bango na ba poto ango wana ezaka basi. Ba famille na bango ebengisa bango te. Basi na bango nde babengisa bango siko bango comme mibali la plupart ya mibali bazalaka toujours baenga. Toloba eza na mibali oyo bazalaka na bango baenga te bazalaka reconnaissant. Toka yebi ke na bandaki na mwasi na nga na souffrance. Ti Nzambe a opambola biso, Nzambe a pamboli biso na regarder toujours mwasi, c'est sûr à garder toujours mwasi na ye. Mais la plupart à mibali sur 100% à mibali 90% bandeko nanga bazalaka toujours ba ingrat. Omona mwasi abengisi ye na poto. Aye penza poto ko mwasi asali le tout alukeli ye musala, alukeli ye mikanda, alukeli ye makamnyonso tout bandeko. Fin de fin omona soki mobali azwi mbongo akomi kozwa ba mbongo na ye akomi ko balukela mwasi na ye. La plupart ya mibali basalaka bongo. Je ne sais pas pourquoi na mitunaka vraiment pourquoi la plupart ya mibali basalaka penza bongo. Bonyo kwami na mwasi na yo, oyo nyo kwami makasi na mwana batu. Abimisi mbongo na yo pour que yo landa ye poto. Mais na poto wana yo tango komi kozwa ba mbongo mingi donc target na yo komi ka ba comédienne. Yango ba omona batu mosusu, omona boy basololi na mwasi. Na kende mboka na zonga kini na biso na kendo somba soki mabele to bando tongisaka. Omona koya na mbongo wana nyonso tu esili na kopesa ba comédienne. Apesa koto mabe, apesa koto yo mabe, apesa koto mabe. E osala pasi. Yango atako to Karine Mokonzi à qui je salue en passant. En tout cas apesa ki conseil moko kitoko alobi nini? Princesse zonga na yo kin parce que na poto awa c'est vrai c'est bien na semaine moko oye batu nyonso to bakoyamba yo batu nyonso to bakosepela na yo ke princesse aye mwasi kitoko mais na ba problème a bongo omona après un mois orotula na place akovanda ekomona na te ba mibali nyonso babando na yo ka kene mwasi wana ko kozala na maladi mwasi wana boye. Donc moi ba réputation moko boye aussi la nango ba comédien na biso bo mi pesa penza valeur bozala basi moko ya kilo bozala basi teke no mutu nyonso tu akoya akokota akosakana na bino eza bien te bo mi pesa penza valeur na bino nyonso. Luna kandenge alobi ke en tout cas ye abangi mibali ya poto o banga na yo na ndenge moko ya busolo nyonso ezala teke obangi parce que omoni situation oyo et que un jour na yo pe oya kokota na ba problème a bongo ba buzo ba bongo ekozala bien te. Toyebi ke Luna mienza zala déjà mwasi moko ya maturité makasi ye penza toyoka ye te ke non mobali yango asakana kina Luna ba video ya Luna ibimi na poasa toyoka yango te. Donc abanga na yeka na ndenge ya solo penza nyonso. Siko na minute oyo princesse Ilunga il faut alukela mobali wana ya poto $11,000. Eza bambongo o mobali wana a dépenser na vie ya princesse Ilunga. Alukela ye. Sikoyo toyebi te. Ekozala ndenge nini bolingo wana mikufeli to nini yango princesse alobi mobali wana munoko solo
mais mobali yango wana bandeko toloba nanu ayaki kini avant ye princesse alanda ye na poto mobali wana ayaki kini ayaki kini mpenza basali batapage asalaki batapage nyonso ye princesse Ilunga na kini wana mpenza ayokaki te ke mobali wana monoko ezalaki solo ayokaki te mais ayokaki no sikoyo pourquoi ye kobimisa makambo wana nyonso ka na poto ou bien ntango akomaki kuna bakandida mosusu bazalaki bato mosusu bazala bongo omona azoya mpenza donc ye azoya na bakalkile na ye mpenza bino bokanisi ke non aza na ye mosantu nzoka azoya na ye na bakalkile na ye ayebi ke no mobali tende abengisanga donc na okota kuna aza pe na mobali mosusu sikoyo alingi achangele oyo face ntango akomi kuna ale amikotisa na mobali na ye mosusu oyo basi basolola basale bamakambo nyonso biso basi pe tozalaka somo yango basituation ya boye ezalaka bien eteyaka basi mosusu eteyaka mpenza biso dans la vie toyeba ke bamakambo mosusu il faut koevitaka kosala yango bamakambo mosusu c'est vrai basalaka yango mais mosusu pe il faut evitaka kosala yango bandeko na ngai eza ya pasi mpenza kote mosusu pe tomoni Sarah Masiala na mobali na eka ya poto bacomédienne na biso ka mibali ya poto yango poto yango ezalaka lola poto penza ezalaka lola to ndenge nini eza pasi siko princesse Ilunga lukela mobali na yo wana $11,000 ozongisela ye nayebi te soki mbongo wana ezalaki mbongo ya lupango parce que papa wana aza marié père de 4 enfants na minute oyo mpe mwasi na ye aza na zemi il faut abota mwana 5 donc sûrement mbongo wana ezalaki mbongo mpenza balingaki basomba soki lupango soki mabele mama zongisa mbongo ya bato somo eza pasi makambo mpenza bandeko eteyaka biso bandeko na ngai eteyaka biso bana basi totika bavi wana ya batapage ifo nasala nanu tapage soki nanu nasali tapage te na kolala te na mama tapage oyo ezalaka na ta nango yango tomoni lelo bato ebele tokomansio na biso bakombo te bato ebele lelo batula omoni na ebandelo wana mwasi azalaki kitoko ti azokende bomona ndenge azokende otulaka donc soki botire pe attention te jeunesse a lelo bokokoma ka na kotula wana bozala pose tomona lelo bato neti bamukanya wana okoyoka ye teke azwaki mobali ya bato akendaki donc elle est concentrée sur son job aza na ye concentré aza penza na ye concentré lelo toye komona ba Sylvie Eseka ye wana azwi mobali na ye kaka na kini na biso ye wana aza na ndako ya libala respect o wapi bato bazopesa ye yango mibali ekomi ka poto botika biloko wana te soki nzambe apreparaka na yo ke no mobala poto omata okita mobala poto nde okobala mais soki eza dans les plans de Dieu te ozwa mibali oyo bakoyaka kosambwisa yo mibali bazoyaka kosambwisa ye imagine kosambwa penza ya niveau oyo na bareseaux sociaux oye penza ozosambwa na bareseaux sociaux ata à la longue mobali nini lisusu olinga abala yo mobala okanisaki no mwasi oyo aza mwasi moko facile parce que mwasi oyo penza linga ya mibali facile ma mibali ebele babangaka bango ayebi ke no mwasi oyo akoki koya na maladi mwasi ata soki na tie na ndako ya libala ka ndenge asali mobali na ye wana nga pe aosala nga bongo ezala bongo yango bomona ata basi mosusu yo mwasi une femme mariée ozobima na mobali mosusu okanisaki no na boma libala na nga mobali oyo akobala yo jamais te pourquoi parce que ayebi ke ka ndenge ozosala mobali na yo na ndako ya libala nde ka ndenge moko bandosala ye na ndako ya libala pe aosalelaka yo confiance te parce que libala ezalaka makambo ya confiance soki confiance eza te na libala wana eza libala te komi baje bosala na bino baje eza libala te yango en tout cas princesse bongisa kote wana tika mibali ya poto
o se concentrer na vie na yo soki mobali aseri aye alingi abala yo bala na yo. Respect ya mwasi nyonso ekendaka na ndako ya libala. Respect ya mwasi nyonso ezalaka na ndako ya libala. Kitoko nyonso ya mwasi ebongaka na ndako ya libala. Okoki kozala kitoko ya ndenge nini, mais soki oza na ndako ya libala te, mutu nyonso to akobenga yo kandumba, mutu nyonso to akominimize yo, mutu nyonso to akomona yo neti papier ezalaka bongo. Na beauté na yo wana soki ovandisi ka makanisi na yo olobike na bala, okoti na ndako ya libala, kote mosusu retourner pe. Omona ke makambo nyonso yokende bien. Oko garder pe beauté na yo, oza na yo poser, olingi okende ba vacances soki Dubai, okende na yo na pete nyonso, olingi okende soki Europe, ba vacances na mobali na yo okende na pete nyonso, ezalaka bongo. Lelo to mona ba Davina yango yo. Wana kutu exemple munene. Davina ye oyo, nani ayaka kosambwisa Davina ba réseaux sociaux? Akenda combien de fois Davina wana avayajaka? Mais eza na ndako na ya libala. Babali ye na mobali ya poto, babali ye na mobali ya poto te. Mobali na ye babala ni kaka na kini na biso wana. Bavandi pe kaka na kini na biso wana. Ye wana zo vivre vie na ye kitoko. Kitoko penza makasi. Respect eza mutoko ya kosambwisa na ba réseaux sociaux azate. Parce que c'est connu de tout le monde que Nini Davina Apwa est une femme mariée. Boluka mibali babala ye babala bino ba Barcelone mama formidable mwasi ya mayele ye wana akeko kota na ndako na ya libala mobali na ya bala ye wapi na kin lelo ba ye kokende poto. Donc ka bongo boluka mibali penza ya solo babala bino. En tout cas bravo na yo Luna au comprendre déjà situation oyo ozo sala bien mwasi ya mayele ka bongo mibala poto bo tia bango musika bazo ya kusakana kana bino. Donc bo banga bango kaka na système ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya partage na biso bandeko. Bye bye vraiment la famille et à la prochaine.